président Félix Tshisekedi aza président ya Congo. Même Belge, on a parce que Bayebaki déjà que Bayokaki depuis Tshisekedi vivant et ça qui baron que nous Belge la Congo na fenêtre. Kamere soki lelo et comique et tokoma na baron na coalition ba Kabila ba tout ça mais kolobaka yaza coach vraiment c'est trop dire. Mutuloko la ngai na ko koloba ko sala discussion te na makambo etali Bokechu na mboko biso toyebaki abana obeta musique. Ye soki azana besoin ya affrontement aya awa Bokechu année oyo tito koma na décembre pour les gars sous na ba média te olo biloko na solo ye Bokechu ti azwi mukanda na makila ya IDPS azwi mukanda na makila ba combattant Bokechu premier force du progrès étant que deuxième personnalité et discipline force du progrès. Force du progrès, ça dit partout dans le monde entier. Même dans le pays, ça dit qu'on a force du progrès, ça dit du progrès basali. Attention, fais gaffe. La diaspora n'est pas Bokechu na diaspora. Et l'on comme le kola ligorodo. Bokechu pas diaspora. Ah wa kimi bambangwa akekuna. Bokechu pas diaspora ya what? Moyibi wana. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour encore une fois de plus. Je suis tellement heureuse de vous présenter cette très belle émission. C'est la diva de la presse que vous mettons. Je tiens à vous dire bonjour parce que vous êtes plus nombreux devant vos téléphones, vos tablettes, même vos postes téléviseurs en train de nous suivre. Je dis un grand bonjour à celui qu'on appelle Toutou Kadiata, mon boss. Pourquoi pas mon caméraman du jour, Audrey. Voilà, aujourd'hui on est à l'IDPS, d'abord, le peuple d'abord. Il y a le président Félix Tshisekedi Tshilombo, notre chef de l'État. Awatoye, ça va parlement debout quoi, le parlement, la population, la Lukara, bien information sur le net, la base. En trois tours sur la à propos, il y a Makambo, les Kalambo, le président Akendaki Belgique, comment Bayambi, Salibango, comment et tout. Donc, on balader juste un tout petit peu. Voilà, on peut déjà balader. Bonjour monsieur. Bonjour maman. Bonne histoire. Toza madame. Comment on a combattant Willy? Naza moko na ba combattant ya IDPS. Boni boyambi sango ya Félix ya président Félix Tshisekedi boni akene na Belgique ne bayambi et ba diaspora ne bayambi. Mais oui, président Félix Tshisekedi aza président ya Congo. Même Belge babanda ko zelelo ko wana parce que bayebaki déjà que bayokaki depuis Tshisekedi vivant et ça qui bango que bino ba Belge bokomoni la Congo na fenêtre. Basi bazalaki déjà comme bazalaki prêt à komona la Congo na fenêtre. Et ça grâce pour na bango comme on a chef de l'État Tshisekedi Félix na kati ya Belgique. Et maintenant, on a diaspora en deux parties. Tomoni Bokechu na Batunaye, ils étaient contre Félix Tshisekedi, balinita kota, balinga batisa désordre. Et les autres qui d'accord na président Félix Tshisekedi. Ba propos na bino par rapport. Bon maman, omoni mutuloko la ngai na kokoloba ko sala discussion te na makambo etali Bokechu na mboko biso toyebaki abana obeta musique. Ye soki azana besoin ya affrontement aya awa Balelimba bazali bachala mwana bazali ye azana niveau même ya ngai te. Oui, azana ni combattant ya IDPS. Bokechu le réseau sala bango nazo profiter occasion pour na kopesa un message. Ko yebisa ke Bokechu biso toyebi na politique te. Toyebi na musique ya Swede. Awa soko za na besoin musique yaka awa ba musicien belé baza. Bachala mwana balelimba bazawa soko za na besoin ko sala na bango politique yaka na makambo etali politique Bokechu toyebi yote eloko zo sala eza un tribal to toyebi eloko zo sala eza un tribal lelo biso to komi na occasion ko tangisa bana na mokengeli oyo ngai na sala te depuis Mobutu nazo tangisa mwana na mokengeli sans même ko futa eloko Bokechu eloko zo sala yo ezali tribalisme. Oui papa balobi balobi 15 millions de dollars et bungi. Kamere a yibi 15 millions de dollars. Affaire à 15 millions de dollars. Président Félix Tshisekedi yemora lobaki ako déboulonner mutu nyonso luka asaka na gouvernement o. Asaka na chance oyazui.
Et alors, par rapport à Bino, Bolo Banini, Bazelo Bani pour 15 millions de dollars. Oui, merci madame. Merci pour la moutuna nayo. Likamo 15 millions de dollars. Naibike batuna ki kamere na journal France International. À ça, c'est qui réponse na ya lobby a évité. Et puis awa, c'est comme si dossier wana bazo landelango. Ceux qui bazo landelango, biso libanda tuza ba juge te. Biso to yebi ndenge mbongo ne bimaki te na ndenge zozonga to yebi te wana makambo wana il faut totike la justice elandela. Ceux qui kenza ke caméra yibaki justice na biso yokata makambo. Déboulonnement aux ala. Et pourquoi pas? Bi caméra za vrai coach à coacher Félix Tshisekedi lo azana coach. Eh koloba ki caméra za coach c'est trop dire. Mais bataille de pèse bon banani. Tozo omoni IDPS eza ko exister caméra na azate. Caméra soki lelo et comique toko mana ba on a coalition ba Kabila ba tout ça mais kolobaka ya za coach vraiment c'est trop dire. Aza homme politique. Tango joua ki na politique na ye nde iko salage asalier na biso lelo azwa quand même poste azui mabeza te mais soki ka yiba kimbongo déboulonner toza d'accord te yiba mbongo mais to bike justice ezali président zali makambo neza na justice ezolande sama na justice wana dossier wana pona ngai toko lekisango to lobela na makambo susu po makambo kamé ya président Félix Tshisekedi Chilombo na Belgique et ça bino comme et puis arrivé à Fachi na poto et sali biso succès moko a ko tozo sepela yo pe oza journaliste olanda ki pe batu ndenge bayambaki Fachi depuis na rapport tine bakena ye et puis oye bakena mokilo yo batu nyonso bakolingaka yo te moni Mobutu azalaki awa depuis kutu na Kasavubu okanisa te ke tango Kasavubu bana ko diriger batu nyonso balingaka Kasavubu Mobutu pe batu nyonso balingaki ye te Kabila na ndenge ke boy batu pe nyonso balingaki ye te na bokonzi ya Fachi pe lisusu kolobaka te ke ba Congolais nyonso bakotikala kolinga ye tine pe akei poto wana biso to bana ko yeba bokechu te lelo soka yeko yebana akomi ko yebana pa ya ba réseaux sociaux ndenge ezopesa ba information soka yambaki Fachi te mais bayami quand même Fachi moni ba mindele baye moni ba Congolais baye bayami soki ya moni azana ba argument contraire na oya Fachi ou bien bo mani inga koma wana pour président zalaki maboko vert soka zaye pe na courageux mais là ya pe wana tunata mituna ta bisa Fachi ko sala na poto mais amona ina nzela te kutu ba image tozomona soka kangela makina ndako nini toyebite ekolegela pe biso te soki pe na bokecho za mwana Congo kuta zonga na mboko tozomona Fayulu azotambola ti opposant mais azotambola na Congo soki pe olingo s'opposer contre le pouvoir ya Fachi yaka osa l'opposition na yo mais bilobela ozofinga président république ngai nazoyebisa yo bokechu année oyo tito koma na décembre okolega lisusu na ba média te olo ba biloko na zoloba soki kansonda te soki nini te mais okolekaka lisusu te okozala pe pouvoir wana te nazoyebisa yo okokoma ti décembre te nazo assuré yo yebi ngana yebi boketu ti ake poto wana c'est grâce à IDPS ti azokende kosamba mpona aganye posé c'est la IDPS nde esali aza na poto IDP ngulu akeye alobi ke naza exilé politique aobenga awa aosamba place boye mukolo boye salamaki eloko boye ye boketu ti azwi mukanda na makila ya IDPS azwi mukanda na makila bacombattant c'est que yaza na droit ya ko aza de eloko te oyo akoki koreproche IDPS ane loko te Bokechu abandaki kobunda Bokechu abandaki kobunda pona Congo na compte azalaki s'il vous plaît azalaki combattant abandaki kozala contre Kabila vous étiez pour non bobandaki kobete maboko azobunda azoloba mais comme contre Fachi boko non mama ya lobaki azalaki combattant soki azalaki vraiment combattant ya solo mutu oyo azwi bokonzi aza nani un combattant mutu azwi bokonzi aza nani un combattant Félix pas bundi siko comment yakoza contre Félix c'est qui combattant te ngana yebi boketu aza musicien ngana yebi aza musicien ya bokoro pe swede biloko wana balabala bana obeta matango to okola ngana yebi boketu bongo mpona ngana mona 80 boketu obunga ngana elo te c'est na yebi ya biloko mike toza biso so bakongole mo conseil muke pa boketu donc ayebisa ye Fati aza su ndenge bazalaki nde babano mwana te bana poto lelo Fati aza président de la République
Omoni, il faut retirer l'or na place nango benga nyama na kombo na muna kombo na e. Fati aza président de la République. Aza na pendo il faut respecter ye. Eza obligatoire. Pas Fati aza soumouane ete. A camarade na ete. Na niveau Fati aleki. Bato Fati kutana bango yo kutana bango lelo te to ebite c'est pas aux opportunités wana. C'est que atia Fati na place na ye. So ka zo linga ko déranger Fati. To kutana ina nzela na ye. Arrivé il y a Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, il y a RDC et ça dit bino comment bino base bino ba combattant IDPS bino comment moni na ba réseaux sociaux arrivé na Belgique. Merci maman na parole au Pessingaï. D'abord na kolo baliboso que na kati ya République démocratique du Congo, c'est la toute première fois oyo que alternance politique et ça la manakati ya mboka na biso Pacifique et président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza président élu massivement ndenge biso ba congolais to votaki ye. En tout cas avant élection azaki déjà élu puis après élection Diega Alaxi biso que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo il est toujours notre président de la République. Pour na likambo oyo etali ndenge arrivé na ye na kati ya Belgique, en tout cas eza mwa kala mokonzi mboka na biso bayamba ye libanda na popularité ebele peuple na ye kuna esika kei na ba diaspora bayamba ye na esengo ndenge wana pe chef de l'état moko pe a simplicité alinga ko ka base na ye apusani petit liboso na bango ayoki bango. Mais où est-ce qui m'a appuyé tout ba congolais tout entier to soutenir qui déplacement chef de l'état na arrivé na biso to zana gishasa wa donc to sepel na makasi ezaki pe ti siko ezaka fête na biso ba congolais diaspora ba kabwani balobi ndamu baza pour yo ndamu balobi baza contre ya okitate na Europe. Merci beaucoup pona o wana na ina ebisa bandeko na biso boye Lisanga Bonganga Bokechu premier pona bango Lisanga Bonganga na Bokechu premier na bango nyonso tu misusu o baza ayer to musuba kombo na bango na sonete nazako yo yebi ke Lisanga Bonganga na Bokechu ba sonna déjà makasi te à part bango mibale ezana batu misusu o pe baza derrière bango oyo nanu ba sonate mais elo na ko fungula nde ba congolais boye na ba diaspora biso nyonso tu na opinion internationale mindele na biso ba africain boye baké président Fati azali président Eli oyo ba congolais bayambaki na mutia mobimba batu oyo bino bomoni bazo sala ndeti bongo soi-disant ba diaspora Bokechu premier na Lisanga Bonganga oyebi ko fanda na poto étant que exilé politique oza bien hein? Ba futa bango par mois kozala exilé politique na poto ba futa bango par mois dépend na bango eza business eza job lokola job na bango mutu bazali ko beba ane Kabila alongwe na pouvoir siko hier ozonga esusu abwendenge nini otoso balongoli babotoli mukanda wana ya exilé politique pour président lobi tous les congolais bazonga na mboka ako vivre ndenge nini pour exilé politique atozo fande na Kingasani awo banoli ya Thomson ya desa bakata mais so komi na poto oto na pays wana kuna gouvernement ya pays wana bakozwa yo en charge loyer na yo kolia na yo makamno nyonso okoma kutu véhiculer donc vie o bazo vivre tant que ba exilé bazo linga te ba perdre yango yango ba linga lisusu ba sali oto ba lukarando moko boye na président po donc ba reconfirmer bango lisusu ba exilé politique pour na président Fati ana ranki na batute Bokechu premier force du progrès étant que deuxième personnalité il y a discipline force du progrès zali partout dans le monde entier même na pays zali kuna force du progrès zali ba du progrès bazali attention fais gaffe business na yo ko saka na mokonza mboka te charge à 82 millions d'habitants de Congolais et zotale la Fati mboka na biso depuis indépendance tilelo 59 ans nanu tozwa président ya boete auto état des droits ya boete tozala batu ozande kona biso soko gafe yeba ke pona congolais oyo azokanisa pona yo ozanga na place obomba taba na yo na banankasi na yo attention fais gaffe kombo na ngai
Roger Iyala ebole sinon nanga mokili mobimba bayebi ngai na ndenge ya ara na ndenge ya politique bayebi nga na kombo ya Mondongo. Ngai Mondongo na yebi so bolisanga bonganga. Yo zaki muta Kabila. Boliena bango. Oye obandi kokosa biso kolempa politique na bino. Mais toyeba kibino. Toyamba kibino. Tala. Tota bino boy politique a Tshisekedi bino nyonso bobima ba mike. Oya na politique a Tshisekedi na mutu na ye. Donc aza grand tomonye na balabala fa na sanzete na pelouse. Attention avec ces messieurs. On a quoi Sabino yango na coup de chapeau. Voilà. Parents moko akoya tout rapidement. Balobi bana classe. Bana classe ba obenga na bango. Bana classe ba obenga na bango toujours na classe. Babi ba pesa ba compte na l'école. Mambo facha lobi ba bazo appliquer. Nga bana nga batanga na matete na EP5 Maindombe, et école catholique. Bana nga na bona ko zo bango na école. Dieu est témoin. Ma belle peut-être témoin. Ata 50 fois moto pété. Na yebi kaka tant to kende ko pesa tant ba kende na ebandeli nte basenga ba compte. To pesa nga pesa na mois ya août. To pesa ba compte na biso na mois août. Na nga bazong selanga mbongo le 5 septembre. Pour attendre bana babandi. Mbongo na nga bazong selanga le 5 septembre. Na vu que madame la directrice na kabela 10 000 francs. Bazong selanga mbongo na nga. Na bana 3. On a alors so que le kuta nzamba za témoin na bana nga misa batanga na EP5 Maindombe. Et école catholique za na matete. Merci beaucoup. Ngape bon, ce qui ba information ezali ke ba école mususu balobi bana ba futa c'est ndenge ozoloba. Na ebite mais ngana na bana bazotanga awa na kalamu na EP. Contrôle les ala parce que le chef de l'état le baki que nos classes ils ont fait. Bon, il faut qu'on se précision na école bazo senga mbongo. Parce que biso to moni to neti bana nga bazana mwanda école ya ba musulman mais za conventionné islamique kuna jusqu'alors ba sengiata ni 100 francs bana bazotanga. Voilà, merci beaucoup Toki papa balobi maman lobi moko mais to kata na ngambu to ka pe ba maman mususu. Voilà. Bonjour maman. Bonjour. Oui maman, arrivé à chef de l'état na Belgique. Au taliba photo, au monaki ba vidéo ba la kisaki yo. Na monaki maman. Ezaki boni. Donc na ebité sengwe mataki ngati na 100. So na ngana ba 120 ngana ko ya KO. Tina 100. Depuis le président africain, na tikala comme mon président au bayambi na esengo na Belgique net o ya bisote Fati Béton. Bayambi na esengo tondimi ke baza banoko ponga na bano ina déjà bango ba Belge wana. Pona pouvoir Fati ba sepelaka na ngote. Bango na ba français wana. Mais loko ba sali lobby na zongisi bango na motema na ngai. Bakabwani misusu bayambi misusu bayambi ba diaspora misusu bayambi ete. Ba diaspora ni neti bokecho na za diaspora. Elongi ko bi lokola ligorodo. Bokecho ba za diaspora. Awa kimi bambango ake kuna. Bokecho ba za diaspora ya wapi? Moyibi wana. Yazela biso to beta combien? 33 ans, hein? 37 ans. Opso to beti. Yebo kecho na zela na ekiri na ewana. Soki ata 10 ans bien 15 ans ba ko kango. Po Fati awa biso do signer 100 ans au pouvoir. O mema ewa. Biso awa nde peuple nde base. Base nde. Awa biso Fati 100 ans. Soko meki na Fati oyoka. Oh 100. Voilà, très rapidement to kati maman mususu na ngambu kuna. Maman, et pour na mambo école alors. Ministre wana kombo na enani. Kombo na enani. Willy Bakoma soki oza bakoma soki ba repasaka po bakoma bakonga keba na makonga na yo. Yo ko contredire maloba président de la République ndenge nini. Yo oza nani na mboka oyo. Bino bato ya français na lobi o moni biso bato tangate. Bacha biso nde to sala na pouvoir oyo ya Fati. Bino bato ba luvanium banini. En tout cas boza ba info rien. Yo na ko finga ote poza mbali na loba na obo keba to sali boy surtout biso ba veuve to sali bo bana batanga to zui penza Moïse aye pona bana Congo ba koma ikomela ba masanga banini ba bare ba gene banini
lelo bana bazongi classe na ba chege yo yakoloba ke 7e na 8e mwango yayo na okebisa keba mwasi na conseiller yo keba na Balobi pourquoi Fachi na tour na epel sous sa zone ici Roubaix-Roi na poste ya ministre de décentralisation. Tout pourquoi toujours car yene mtazala na poste. Tala soki Roubaix azonga ki place wana eza choix Fachi te. Eza eloko monga na lobaka ngo eyo ezali eza pouvoir tozuite o ezali o papa lobaki transition sans Kabila. O eza pouvoir te. Bon mon a pas cité que Roubaix-Roi banani wana bazo comparaître wana tika eza biloko na bango tozo c'est la vrai match 2023 rendez-vous 2023 toko cartonné Roubaix-Roi wana bakozonga nanu soki na Rwanda soki wapi soki na Mulenge kuna na Uvira bakozonga nanu bakende kovanda batikela biso nanu pe to diriger nanu mboka o mama bazana motema ya monene mama za motema obomba mama za motema ya okabola te Fachi ye moko papa biso alobaki o nyoso luka meka na Congo au déboulonner tomoni caméra awa affaire à 15 millions de dollars et qui wapi jusque là caméra ba pesa biso éclaircissement ya mbongo ya maramambongo wana isike keite to yebi Congo na biso za na faillite to za na budget ya malonga te ba comme oyiba suba mbongo ça passe quand même maman par rapport à ça maman merci mingi na likambo tuni wana melika maotan to yokaki na ndenge to yokela kango na ndenge babando lobelango et pesa biso motema passe to lobi en tout cas président azana muto ko salisa été na pouvoir oyo et pesa biso passe mingi mais toyoko yoka susu o soki bazwaki na banki oyo bage ko tia na banki oyo c'est à vérifier wana naza penza sir nango te na ebité mais c'est à vérifier moi conseil aux maman pesa moi bon conseil na bokechu lisanga bonganga oyo te lisanga bonganga te lisanga bondoki papa na limunene wana tozai kuna pa mafungu aye ba combattant ba yambi ye boye donc tozo kendaka ba bengisi biso manifestation na ye na balemba tozo futa ba transport tozo kende to moni ke aza moko na biso aza congolais mais na biloko papa donc azaka na monde intérêt ye kaka intérêt amoni ayawa na sima na biso awa amoni ke o se serait ces akotoyo a choli lisusu aki kolanda bambongo kuna ale bambongo kuna mais mande silaki soki Kabila ayebi a reconnaître yete eza problème na biso oyo biloko zo misawana ke o Fachi kutu azwaki te e uti wa papa bondoki na ona turo ezo chola na mai bondoki na turo ezo chola na mai tika biso to vanda na pouvoir na biso akimia Fachi beton soko mekina yo okoyoka songa na mona Fachi asigna ba combattant 200 combattants a uti Belgique alobi bolobaki tro ngayoyo oyo azana makasi aso libanga bamba ubi azana makasi bamba to banda sikoyo bosanga na ete bo profiter na kimia na ete so lingi ete mélange avec soki oboye mélange affaire okufali papa mbote bonjour madame la journaliste mbono nani abenga mina koma Guilain Chibo bande ko molanga ngwa battant comme vous le dites. Arrivé à président Félix Tshisekedi Tshilombo na Belgique et ça. En tout cas, Mukolo, il y a le 16 septembre 2019, Belgique et Kouéaki. Ils ont continué toujours au Kouéa. En tout cas, on a souhaité plein succès à Mokonzamboka. On a séjour de travail, on a 4 jours. On va dans Mboka Belgique. Le 3e jour, on a un investisseur. Les lots, on a diaspora, les lots ont quitté la ville à Belgique, on a avec les lots. C'est qu'on a souhaité plein succès à Mokonzamboka pour la diplomatie. Ndenge azosenga ba investisseur belge baya wala mboka na biso ndenge azosenga ba économiste ya Belgique ba mega mpe ko luka de bonnes relations diplomatiques entre Belgique na RDC ndenge azosenga coopération ya Mametel Minduki entre biso na RDR entre biso na Belgique ezonga ndenge za kala. En tout cas plein succès na Mokonzamboka elonga na souhaiter ka yango na ba diaspora ba kabwani bandamu balingi Fachi na mboka bango na balingi tete ko babokechu premier babi pas question aza colonisé par Kabila balingi était na mboka wana tia makolote ton avis madame la journaliste elle on va répondre c'est clair et net grand prêtre Nzambe on a benga le général à 5 étoiles oya kila likolo na C batuna so bandima été il y avait
certaines personnes au bandaki ko applaudir ye ezaki ba musupe bando boya ye. C'est tout à fait normal. Talaka muta kela likolo na se akela yo akela na ngai ba musu ba boya ye. A comment plus forte raison Félix Tshisekedi o azana mai na makila abota mananzela moi sina mobali. Ce n'est pas obligé, ce n'est pas obligé que mutu na sandima e. Boké tu soka boyer. C'est tout à fait normal, ils ont pas faire partie de l'attribution, tout ça en état de droit, tout le monde est libre. Et surtout que ça en Belgique, et c'est comme état de droit et banda. C'est tout à fait normal. Moi je trouve ça. Merci Noko Mbote. Mbote maman Mopanzi Sango. Bengi na komo nini? Da bengi na komo ya Gabindala muna disciplinaire ya force du progrès. Oyo Vandi Sama solo banini. Oyo tobanda koloba Félix ou rien. Dans ce Félix Azate a vomé bisoto kangabisaka to vana tana bandako. Mais comme son excellence Félix Antoine Tshisekedi Azalaki, Yangano Moni, Bisso est toujours en force. Oza mwana Congo et ba faillite au Congo ezaki nango bande kona biso musu ba bimé en dehors en mboka na biso ba ke ba Afrique du Sud ba ke oluka vie. Et en arrivant en Afrique du Sud né ozomona bazo boma batu, bazo boma ba africain, bazo tumba bango ba moto et des Congolais aussi baza na kati. Et ça lui comment? Bon ngai bande ko wana ndenge bakendaka ezaki normal batalika kemboka ezaki na maboko ya dictateur ya mwana mboka te yango no mo bakende pona koluka après sima basa nini babongisa bavina babongisa ba famille oyo azwaki comme ekomi sikoyo mboka vama ezongi na maboko ya mwana ya Congo oyo ndeko nanga Fiston Sasa ya lobike le seul président oyo toza na mboka oyo tebi bisika vanda bisika kola qui a créé les problèmes. Et créer les problèmes nanine. Créer les problèmes balobi c'est comme ça au finga Kabila aza Rwandais et tout ba bureau rouge balobi. Oh mais ce qui moutalobi bongo c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. Connaît l'affaire mais on est la vérité. Les rouges baza vraiment très fâché soyez bien information de mon. Mais ce baza très fâché quand tout le monde a bango te il dépêche de force à mamnyo so ba na pouvoir ba na PPRD ba na ba maître na bango nyo surtout ba tikala longa il dépêche te biso force du progrès toza la kaka ngala komba na ki maelo rotin muninga alobi vérité est-ce que vérité za bokabwani eza bokabwani te kongola lingi bosembo te neti papa ebisanga yi naki na mboko ngako bana na botama na mwana 80 ko bana na botama na tikala mwana classe au félité puis en plus a débordé de 1 à 8e na bamboka mususu toyoka na ba misike za de 1 à 6e 6e souka 6e président na ministre ya étude alobaki déjà souka 6e sikoyo bituna ye lisusu ministre l'air obongisaki sous maloba oyebisi bato te papa bato bazana ope na mutu abandai komeka bisika moto epelaka wapi ndeko nanga tout court pesa biso réponse 15 millions de dollars 15 millions de dollars babi caméra détournée d'un point de vue par rapport à ça hier le président de la République a bien déboulonné moutunios mais jusqu'à tozomona caméra dire ka baza toujours dire ka ba garder toujours poste naé aza toujours na liberté bon net par exemple pour na procédure 15 millions de dollars on a justice que la justice soit faite. Je n'ai pas dit que tu es la justice. Kasi yango na mona lo bit. Na za justice c'était pour na lo baké oui mutayiba kimbongo autant. Est-ce que vous déboulonner penza? Mais mutu oya komema ba preuve na ye ya rekoma na na justice na l'état batali que oui et ça c'est monsieur caméra comme dire ka bien chef de l'état mais justice eko s'apprendre na ye. Pour déboulonner. Mais ceux qui siko ezayete oyo siko akolo. Koloba te pona nini konoko. Mais ba déboulonner vraiment. Mais l'air na lobeli yo ke soki ke mutu amemi ba vérité preuve tangible. Soki amemi yango abalakisi yango ke oui eza dire ka mais c'est caméra nde mutayiba ki yango. Justice eko s'apprendre na ye. Mais soki sikoyo oya lobi kaka aza na ba preuve te aza na ba nini te suka na pe eza wapi. Après si maso bakangi bolba ke ote Félix bakangi mutu pona ka boyo tout comme ça. Les Congolais qu'ils doivent être sincères, baloba makambu oyo et outi na ba mato na minoro ya batute parce qu'on sait bien que la vérité est tu ebi ke bato mukili balinka ke mais c'est le dirkab alongwa pembe na son excellence Félix Antoine Tshisekedi wana makambu ya son excellence Félix Tshisekedi na dirkab caméra etali bango mibale mutaro kabola bango azate kama mbongo ya Congo etali biso nyonso mais makambu ya mbongo ya Congo etali biso mais avec des preuves tangibles. Pas kaka na ba blabla loko a Sankara bandi koloba kaka ote. Point de vue par rapport il y a arrivé à chef de l'état na Belgique ba diaspora ni bakabwani na mobandimi na mbalingi ya kota na Congo te na Belgique.
Bon, par rapport à chef de l'État, donc, quant à moi, pour Nangaï et Salingaï et Sengoneng, chef de l'État qui est en Belgique, le roi belge a confessé Yemoko, à lui qui a été Nazaraki Namayo qui a battu Lukuta, Babaki qui a failli l'Umtaganya qui a mon popularité, Moutounaka Tiambo Kabatou, Pégobot Sanate, population belge, et le but que son excellence Félix Antoine Tshisekedi, son qui a 6 mandats à Kinshasa, ton à Congo, a quelque postulé na Belgique en le cas président. Au monité que le président du roi belge a combien de dangers? Ayebi que ceux qui Félix accueilli a repostulé kuna donc mystique a rebattre la popularité parce que dit jamais vu et ça la maté. Namboka oyo. Merci beaucoup. Merci. Bon on appelle si mon président à force du progrès Jacob et président Mokato tout consort ensemble et son excellence le chef de l'État. Merci papa Olakisi que oui aux amona yankoi mwana yankoy zankoi obundi bitumana 2023 ngana photo ta 18 fois posonga lisusu. Voilà, merci. Là nous sommes à la fin de notre mission. Je dis encore merci à tout le monde qui nous ont suivis, particulièrement à Toutou Kadiata, mon boss, et pourquoi pas Audrey, mon caméraman toujours. Je dis un grand merci à tout le monde qui nous ont suivis. D'ici là, portez-vous bien. On se revoit à la prochaine édition. Bye bye.